na ndako bandi kosala mobulu na nga na ndako talika biso miso ezalaka mike likolo natiki mobali te ani nango aza na oyo kuta aza nango ngai nde mutu napesi ye ni nango ye aza nango oyo ngai nakokanisa epa na ye alobi te ankitisa motema avana mpa mobali no ngai ayokaki kanise na nga te ka mobulu mibali ebele kaka kasaki ayaki na voie normal nzoka nde ayaki barefulaki azalaki na poto atinda mwa biloko siko nde tokomi awa namona edi aza su na eloko te papa ayebisi ngaki makambo na yo nakotisa moto te wana makambo etali non maman pardon maman yo comment la ya eza nini na mobali na nga oh ya mobali na kasi malembe azokoma pe ayebika za mobali azamo yo négligé nga namoni na valeur mama ayebika to nga so to na soni yo négligé soko omonaki ke aza na valeur epana yo okokaki kovanda na ye yo négligé ke nga nazie na valeur aza mobali na nga na zemi na ye ya yo ndeko na ngai boza bandeko ndenge nga aza mwana tata mwasi na ye aza pena noki aza mwasi so pena nza bafungula miso pena molimo boni mofana pembeni ambeto bapele video donc ya buzoba pena azokouche na mibali bavideo azokauta na telefone nga nazomona adafe yango parce que okaki na mokolo moko te nabetela camarade nanga lisolo nayebisa parent na ye kati ya ndako me ya pasa rapport na mibali misusu libanda telefone même na bacamarade nanga so bacamarade atemisana na balabala moluba nanga n'importe quoi ozazo yo mobali oyebi nde badalaka na mosi na mbeto nalulaka mobali na ye te mpo lelo akoma mobali na nga nalulaka ye te asevaka mobali biloko akolia te soki na ye abimi na ye soki aye pardo kosaki nga nake na nga église ayaka kobetela nga igete omonde eza mobali nazomone te me mobali wana atuni nga so navandaka nane nakosaki ke mobali wana aza yaya na nga ndenge ye akosaki na poto akosi mobali wana ya poto ke mobali aza yaya na ye nga nayebiso kosala bongo tayebi no igeti nga nazolonga na ndako soki mpe yo kolinga ndenge yo okotelaka ozaka likambo moke kaka kokotelaka soki mpe bolingana soki mpe okozwa ye kasi merci onge olobela ngani papa abino banolongoli so bazemi papa na yo azopesa ko bakisi kende kolongolaka zemi papa na yo utiliza yo na butu mobali no ya butu alingaka mwasi abota te mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama Lydie Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko pour na penser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Juduric House, nulle part ailleurs, à Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! Tala piste na biso ya munene. Tala trône ya ba marié, ba table ya boyi. Oh, tala ba verre na biso.
verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso bapesa mutu champagne na verre à mai te parce que on a tout. Ah, ba protocole ya boye. Wow. Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de day, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya ki ba mariage na biso nyonso to meter en bas. Parce que tout ça est long ya côté. Merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Et tu m'as 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'était mon bas, ils ont beau tâter. Voilà, Bozali et Belé, beaucoup d'ambition un peu partout dans le monde. Tika était tatan za combat. Alekana ko pambola bino, bisike zomi bino na italien bino eke pour na kolanda émission na bino. Bravo Jésus, to bakaite ndeko émission ko kai na yo na ngai esengi na surtout s'abonner, to aimer, to liker, to kozala jamais dossier. Botara biso masole zo le lycée zo ça la passe, mais bien nommé dans le Seigneur. Na sengi na ndeko nyonso na ngai elongo. Andeko bazwa courage à roya ko kabasala nzambe ko une émission, mais yo zo courage wana te. Oza mambo bomba na motema sanduku ya makambo. Oza kunga munene ocha fongolo lobite. Likambo na koloba yango te, likambo na sona musala nzambe te, eza malamu mezami ete. Yaba ke avant Christ aya liwe roya. Liwe ko tambola biso lokola lamba. Ekanga biso lokola ma ya romela. Ekanga biso ekoma lokola besoin yango nde liwa. Pour la mwana tongo songolo pakola za lisute. Koke na mambwana okufa nango. Soro kufi après la mort. Ota poso ke pas diable. To esengi ngano to ke komisa nzambe to kutana ba Abraham to kutana ba Jonas et aux amala au ming. To renoncer na mabe to confesser et cause là vraiment mala au ming parce que la parole nous dit c'est Christian franchement nous sommes devenus totalement libres. C'est-à-dire esengi to se libérer en nous, il y a des choses on doit se libérer. Pour tous anda chemin malamu ezali ya Christ po ezali lumière et ya solo pe nzela ya bon. Merci beaucoup na bandeko nyonso surtout ba soutenir biso na 2025, que Dieu vous bénisse. Vous avez qui wana tout le temps vos reproches, vos remarques, vos soutiens tout sur tous les plans et ça là biso bien nzamba pambola bino bo continuer toujours na ko pambola bana biso bo lembate bo sala yango ba veuve ba vieillard soutenu. Merci vraiment à tout le monde et puis merci à Pasteur Bienvenue pour l'assistance de cette émission. Merci à tout le monde, merci à Patron Chic, merci à Bandegolo, soit technique, Nzambe, a Leka, na Kopambola Bino. Nazanga monté na plateau, nazana Bandego ba excusenga, voizo za lampé cassé. Vive prière, maman on a fait sur beauté. Oui, on a fait sur beauté. Babengo na kombona. Marthe, ça sera la ni na vie. Marthe Kangasuki. Kangasuki. Oza coiffeuse. Oza coiffeuse. Au Bali, au Boti. Na Bali nante. Bali nante. Ok, d'accord. Na maman wechi émission za Bravo Jésus. Je pense que les Camerounais nango tout le Cameroun to prier, to pesanza merci. Après tout solo. D'accord? Merci. Seigneur Jésus, to tombolio to commission to pambolio. Kumama na omo sonto lola ngoluma wanu likona ba moina biso ngoluma wana ona bandi konso azota biso Seigneur to singlo boko nguya et kangola ke biki saka par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui nazoka. Maman na yana problème maman nazana mobali na ngamoko comme ne grâce ya mobali wana tondo vivre naye ngato vivaki naye azaki na ba moite. Minga comme si papa miso na ba moye na ndo fulaye no pesi ba mbongo po aza mama koki a présenter pa na biso na pesi mbongo ayeti pa biso aye ko présenter a pesi product kandi ezalaka
tokomi na biso esika moko nzokomaki esika moko na mwaki neza mbongo te na monaki kwa liko pamba kaka na bandi natiki mobali na ndako na bandi kosala mobulu na nga na ndako talika biso miso ezalaka mitu likolo natiki mobali kanse na nga ya get natalisi pa yebisi nga ke o maka tikosala boye te vi bakenda yango malembe mobali no wana aza mobali ya solo ovanda na mobali na yo abi te ani nango aza na o kuta aza nango nga nde mutu napesi ye ni nango ye aza nango oyo ngai nakokanisa epa na ye alobi te ankitisa motema avana mpa mobali no ngai ayokaki kanse na nga te ka mobulu mibali ebele kaka kobima na oseteve na mobali moko avanda na poto mobali wana tosolaka kaka ya mosu mpe tamusataka mibali ya poto aza mutu ne moko koto na Afrique atinda mwa eloko ngonga ayebisi nga ke o marti obalanga biso na bala te na buta pe te osava na alukela ayebisi nga mutu ovanda na panda na ayebisi na avanda pa grand frère na nga ayebisi nga sava nga mpe naobima Congo nazoya ayebisi pas de problème ayebisi nga luka ndako na luki ndako na komo vanda mobali wana akuti nga na ndako wana nabimi epa mobali oyo ayekopesa problème epa na nga oyo napesaki mbongo ayeti tokomo vanda na ye nga kasaki ayaki na voie normale nzoka nde ayaki barefulaki tovandi mpe mbongo ya garanti ya ndako eyosila biso nga natalika mobali yango to azalaki na poto atinda mwa biloko siko nde tokomi awa namona edi aza su na eloko te wana ngaka nakomosala natali boye navandi tokomi otala ngala mobali nata buye naozela dati azonga poto ayebisinga te mutu ayaki boye kutu nazonga su poto te nayaki na refulema awa makambo eza susu te awa su nalandi nanga kobeba pamba nazongaka epa biso mpo kanise nanga tina nokonseil nga monaki kwa motu mabele kwa ndoki ya vi na nga yango nabisaki eke kanise na nga okonseil nga mpo ani so olingaka no grâce ya zwa no grâce napesi yo grâce ya bobala bobota bobongisa mpe vi na bino ningo nga nakendaki bisika nakendaki namonaki mpe bonheur te natufaki mpe eloko te nazongi na epa biso naki epa biso na po papa biso mpe ayebaki ke nabimi epa ya mobali wana nakendaki na banzela na nga oyo nga naponaki ya mibali ebele nake kuna nta nakendaki papa ayebisi nga ke makambo na yo nakotisa motu te wana makambo etali yo kandi navandaka nalandaka Jésus TV abi ke naketa na Jésus TV napesa ka oyo naza nango yango naye epa bino bosunga ngai bobengela nga mobali na nga Gracia na kanisa na nga ya igete kanisa na nga igete te bandeni tokosala azingisela nga mobali na nga posa Gracia na kovivre te ende moto alakisanga makambo ya mibali mpona koma boye nano osala mbulu Gracia nde moto alakisanga sa Gracia na vi na nga na kovivre te sa Gracia omoni Gracia to grâce ok olobi ozali na mobali boyo moto ozali deya na mobali lelo oni esala eke otika mobali yango yo mo moto opesi ye mbongo osali ye akomi bongo ozwi mbongo na yo moko opesi ye susu aye papa na bino azwi yo bovai ne ndako moko lelo oni ebimisaki yo libanda talaka biso bana mikolo pardon na yo kote matisa voix talaka biso bana mikolo oyo tokoka kovivre na motu moko te so nde aza so na eloko te ndenge azala so na mbongo te nanomoneka ekwaka bongo mpo ngana nde nanopesa ye yango nde esalaki kasi liboso mpe ka azalaki na eloko te bolingana ye ndeni ntango tolinganaki nga na ye parce nalingaki na bolingo oyo vraiment ke mwasi alingi mobali na ye nalingaki ye nataki mpe aza mpe na eloko te napesi me tana ozwa mobali oyo apoto oyo bando soutenir nga yango monaki natikaki ye nake epa mobali oyo aza na problème na yo ezali mbongo to problème na yo ezali bolingo ntango azalaki ezalaki kwa mbome sikoyo nakomisi wana posa bolingo na nga nakomisi wana posa bolingo na nga azongela nga kasi akomi deya na ndeko na mwasi te ndeko na nga mwasi avamona na kanele na nga na nsima na nga ye aza mobali na nga nga nde motu naposanta ye bongo Gracia ayebaki yo ozali na mobali ya poto Gracia boswanela ye nini elo oni esalaki yo moto obimaki kuna okreaka problème to
tosala na grâce te nga nde moto nakreaki problème so ye o récupérer après ntango ozwa ye wana yo ozalaka na ye na kati ya ndako oyo obandi soki kozwa esu mibali mosusu bongo ti te tour oyo nde nateyami nazasomba mosusu te kaka grâce nazasomba mosusu te oyebi ke oyo nyonso tosala aefutamaka ana se nayebi sikoyo na vivre yango oyebi ke mwasi abongana na kindumba te na vivre yango mwasi abongana makolo mibale minei te nayebi sikoyo namoni yango oza siri ozongela na nde tobanda vraiment na asiri ozongela nga la siri ozongela yo yo ke yo yenge otamboli bowa yo akoti yo njombo akoti yo mungusu ngolo monganza soki mpe kobaye aussi sika po yo ozongela ye ngolo to liyanga aza ngolo te aza mpe yanga te mais na bolingo tobanda na ye na ndenge azalaka nde tokomi boye ayebi ke erreur esalemaka na bolingo akozonga moto na bolimbisa na kosenga ye na miso na bino nzambe yango nasala nzambe atindika motema na ye alimbisa ngai azongela nga mpo aza mobali na ngai tobanda na ye siko mobali arefuma aki wapi arefuma nasinde aza so na eloko te Seigneur Jésus asuna eloko te eloko te akwa moto aoshina sunga ye il y a des choses tout le monde a nyonso voilà je pense que tozozwa pause mwa moke lokolo ye tosunga yo nayebi ke nzambe asunga mpe biso nyonso eleka na malamu topemi et puis on se retrouve merci mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama Lydie Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, nous sommes sur le plateau. Nous avons pas de la réunion surtout. On va continuer toujours comme ça à Boulam, la chaîne Chubis Télévision. Et pourquoi pas cette émission Jésus, vous avez édifié et surtout. Merci encore une fois. Na bande on se va soutenir orphelin. Continuez toujours à faire du bien et aux ala malam. Tous ala matete na viaza. Numéro 27 à référence les amis pour matete banunu. Bana bazawana. Nyonso nzamba opambola yo. Kanisa bana. Kanisa ba veuve ba vieillard. Et kozala malam mingi. Là, du côté de la régie, on a préparé un invité ngai oyo basé en Konalilo parce qu'avec Yamart to meka ko kandeng nini to kosilisa li kamboana. Est-ce que ça déjà temps au benga ndeko o igetse so na nae te na bengena te o tsalo bengete donc demain si o sali za ko yawa
Ok. Mais ozala na courage ya kolobela nini ndeko no mwasi boye tika mobali na yo. Ozala courage. Ozala courage wana. D'accord. Bakota na ba invité na. Ba invité na bakota. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Regardez maman. Prenez place. Maman, non, maman, pardon. Maman. Yo comment la ya eza nini na mobali nanga. Oh ya. Eza nini te mama mobali nanga ndeye na lomela. Oh ndende kratse na maman. moni ba on sait ba comment la Maman, Vous s'il avez la vous plaît, maman. capacité. Maman, s'il vous plaît. Ish, tende kutaza vraiment. Fanana. Fanana. Eh, te maman esa masiko panique. Esa nga bien te po. Ya na mobali nanga na bazana. Mbaina yo nani yo? Mbaina yo nani? Bosa. Combien mbaina yo te? Bosa ni. Fanana. Maman, s'il vous plaît. C'est problème nini? Ya, prenez place. Non, on a fait boyete, pardon, pena. To ya ki boyete. Kasi Bega moto nga osola. pona boyete. Kasi to osola mama ona ya hotel. Ah, uti nani wapi? Yake yo ozala wapi? Asia. Gansi na Osola mwasi na. mama zela na. Na mwasi. Kompusa pembe na maite. Zela na na pesa bango place te. To osola malembe. Na comprendre. Tu yaka ki makambo arrangement makambo mariage na nga na mwasi na nga. Kasi yango nde to osala. Ola Boye ausani awa. Kasi pe on peut invitation te. Oui, non, on a fait invitation te avant tout ça là on soit. Abima soit ngana couple na nga to bi. Te movanda. Ana bimatenga na yeke po la yo na singa onde. Monsieur, s'il vous plaît, par respect, soyez dans la tanda tu vas faire sur place, movanda. En tout cas, merci. Prenez place. Maman. Hein? Ya movanda. c'est ngani tiko isanga siko bien te. Ya kaka site ya. Nga onga na banda na e. Madame, Mobali na yo te. Mobali na yo te. Obosani? Non, mobali na yo. Nga pena mtu atina te, bule mobali na yo nani? Omta tina vi na nga. Nga lelo na komi. Omta tina na vi na nga. Omta Ma tina pasteur, s'il vous plaît. Apousse na pembe na nga te ma na pasteur. Na beta ye. lelo ndo yebi kaza mobali no bano bana ko négligence longa pembeni ya mobali na nga lelo ndo ozwi na valeur mwasi ndumba omitikaki ka bongo olandaki basi ya poto mwasi ya ntina te longa pembeni ya mobali na nga mwasi azala ntina aza mobali na nga yo négligeaki nga namoni na valeur mama yo négligeaki soki omonaki ke aza na valeur epa na yo okokaki kovanda na ye yo négligeaki nga nazwi ye na valeur aza mobali na nga na zemi na ye na zemi na ye ndumba mwasi okendaki ebebeli yo ti olingi ozenge nde mobali na nga sheri vanda naosona na yo te naosona na yo te oza mwasi ya ndambo bebe vanda oza mwasi ya ndambo naosona na yo te bebe eloko te eloko te oza mobali mama nayebaki teke toye kokutana nga na yo mama nayebaki teke tokutana biso toyi makambo biso ya libala po toluka esali mama toyebaki tokutana libabe ya mutu lokola yo mwasi ya ndambo onégligeaki mobali omonaki ye na valeur te ositikeli mobali ya poto alukeli ye ndako lelo sikoyo omoni ebebele bebe tika naloba na mwasi ya ndambo yo oza mpe mwasi yo onégligeaki aza mobali kitoko na bagu na nga omérite nyonso aza nde yango nazoluka ayebi nzoto na yo elobeli alingaki yo me yo olingaki ye te obanda obetelanga masolo nyonso bino mibale boza yaya naleki propre papa moko mama moko to boza bandeko ndenge nini yaya ye ndeko na ngai boza bandeko ndenge nga aza mwana tata mwasi na ye mwana tata mwasi na ye po zila mwana tata mwasi na ye toza baelarge kaka mais boza quand même bandeko po mama na bino ya kobenga ye tata mwasi eli kobaki boza bandeko sikoyo okomi na mobala ndeko nokwani okomi na ndeko ya mobali na yo ndeko mobala ndeko na yo oyebaki mpe ye oyebi mpe ye ke bazalaki na ndeko na yo oyebi mpe masolo na bango
ndenge pe babandaki mais ntango ndeko grâce alingi yo okoki korefuse te ya igete Chala. Soni. et puis papa na yo pas grâce oyo ya mwasi na oti hein Maman, sur les bacs qu'ils aiment comme pour le noyer, tellement qu'il a eu écoute déjà le respect, la passion, tant qu'il vous entendez, tant qu'il maman, l'accepter quand même, il a eu comme bêtise pour les bêtises, ils sans le terme. Oui, on a un oui. Pour moi, les gens comme on a ça, maman, il a là. La grâce à Dieu. Papa n'a rien à me dire. Bon, oui. Il est très bien. Pour moi, les gens ont tellement. Ils ont respecté ma bien, ma na ya plateau na yo. Et qui est moi, ma soeur. Nous tous. Ah, moi, c'était. Nous allons nous demander. Ok. Et maman. Oui, nous allons nous tous morning au supporter. Nous allons na bolingo oyo pena balingo moto bovani ndaku moko asali nyoso bapesi nyoso pena afaçonner ma na zimbongo pena na ke pa papa na zamuta mbongo mwana basi wana ke pena sali prendre accepter yango papa na pe accepter ayi na ndaku mama asali ngo asala kinga na mama bagage na mape mke na komi on azali lo tout ça na mosi na nda mama zo pesa kanda pena ko bita masula mama sa mki na saka be rêve pas azongit izere tant que komi na nda ko non mon comportement mama si ils ont changé na monto msala azaneti azai suyete oui mama ndoki o na mona ada pembeni na yo ada pena ndoki ada mwasi so pena nzaba fungulo miso pena mulimo boni ufana pembeni na linga qui est pena na mtima na wa oui auto ipsanga oui mwana mwasi akombaki na ba comportement moko bizarre na ndaku na nga pena ya libala na mbetu ba belle vidéo donc ya buzoba pena zo coucher na mibali ba vidéo zo kauta na téléphone nga na zo mona na ko privé yango parce que linga qui na mukulu moko tena betela camarade na solo na yebisa parents na te ba le pesa ka yimo conseil parce que na senti que non a changer linga qui tellement yone na kata ndako me ya pasa rapport na mibali ni susu libanda téléphone na même na ba camarade na ma buzo ba camarade te msana na bala mu lubala na n'importe quoi uzazo yo mubali oyebinde badala na mosi na mbeto camarade na ma likola ndoki ya mwana masiko maman ça n'a respect non tena ko telema na beti yo pena na cause même likam et maman en tout cas banyoka baza makasi basi la sonne cousine est tellement que comportement moko calme douce ko conseiller makaka mais tout ça na ina ndako tanga ko na ndako donc cousine abanda ya na ndako abane ko ya na ndako non za cousine nga wewe bafanda kana lemba bazuya na yamba na nga yema transport na pesi et tension moko de la qui m'a bêté kuna sala non abano li ngamo sina makasi atara ko pena mtema na yebite peut-être ina papa na ye soki ni mbongo le kabango ngai zo bona na papa mama na pantalon moko na daki na salinga mabisala sala na mama yele ndamu na daki na mati lelo na komi na oyo siku makamuni na oui azamo sina ngai na buzoba na yo nde na komi na ye donc yo sali yango na vengeance to sali yango na maman normalement eza vengeance nga na bandaki ko envier sexe na été bandaki ko envier ba richesse ya papa na été disons bandaki ko luka bolingo solo bandaki ko linga bolingo ya solo tellement que igeta ye pembe na vie na nga trop de conseils nazomona tango ya kim mama kimanga na ndako briske
naza kuna uti musala na moneka kina penser que non ah mutake akoya zela le côté na lia malewa oyo na lia te kuna tsoko lia kala na ba vieux na zela kinango na mutu na liko na leki libungu na bio na lia kina malewa likula ndoto mwa sikoyo bango mbali baza famille moko oui olobi besoin la préparation ya mariage oui bon se préparer bo bala bolingo na pena papa na bango pa kozala na fête na bino aya te je m'en fous maman tata mwasi oya obenga tata mwasi andimi dot na yo arondima dot na yo tata mwasi na yo wana mutakuza dot wana bo wana ngana kuzala te na pesi mbongo ta bato musuba ke salango est-ce que ça ondima na père de igeti na ngati est-ce que zala que ça moi wapi izala te pour ni maman est-ce que maman na bien est-ce que déjà soko déjà na yo likamane ko mapena pa mwana yo ko ni maman te ngana ngana maman so na yebi suyo ke ndoki oyo akushana mubali na mbeto na biso mariage ko ni na ye na kuti na bomba mo tellement que vous les là qui so na yebi sur le nom zo le ngala to mwasi comment mobali maman ko accepter na yebi que c'est trop dur c'est très douloureux mais ba bien ta muto linga kufa ba pesa kata seconde chance bon yebi c'est kasi pour tika na makelele problème ezani bengeli awa po oyebise nini okosima mobali na ngai te mama osi okenda deja kolinga te na simba okenda deja biso tene biso makambo mosusu nana zemi mama eza nini na yo okozongela mobali no nde nini mbongo nini oyo opesa oza na preuve ya mbongo oyo opesaka oza na preuve lakisa preuve mama eske nga na koloba mpe mwana mwasi oyo aza ndeko na ngai naza cousin na ye nde eza wana azwanga na bandaki koya na ndako na ye na ovanda me kotala comportement oyo abandaki koafishe envers mobali na ye nga nalulaka mobali na ye te po lelo akoma mobali na nga nalulaka ye te asevaka mobali biloko akolia te soki na ye abimi na ye soki aye pardo kosaki nga nake na nga église nayebisi poni osala makambo ya bongo yo moto osi ozi na libala non soki ayebisaki nga nake église soki mama noko abengi nga koseka bongo nga nake na aba makambo na nga mobali ere akoya akuti mwasi te ere akotuna mwasi na nga aza wapi donc ekomi osala nga na donc esala nga motema pasi na ndenge na yokosa esala nga pa motema pasi kotala mwana mobali oyo nayebi te natika komona mabe moko te me mwasi nde moto abandi osala ye mabe nakobomba moninga mwasi avant ata kutu nga naloba napesaki na conseil yaya oyo ozosala eske oyebi soir nango etika ya elobeli nga eloko te nakoanvie na nini bambongo aza nango eza yanga na bandai kolula mobali na ye te so mobali na ye atuni nga naluka façon na kodefendre ye chaque jour ka bongo bajo msina koya bomoni bilamba mobali ka ndenge nalisaki yango na kantine na mai bilamba ebebe na volonté na nga kota ne tozaka na mobali soki na ye yambaka nga bien ya kosombela nga nakelelaka te so nazangi na nikeleli mobali ne bilamba na tani soki aoki na repasele ye mwasi kaka makolo kaka na kotambola epai mibali ayaka kobetela nga igeti omo ndenge eza bo mobali nazomone te aza mpe na eloko te na mitungisaka soki mpo na nini nakenda kolula mobali abo aza mpe na niveau na ngai te ndenge eza boye ngai aza na mobali na poto disi mpe mobali wana azoya me mobali wana atuni nga so navandaka nana nakosaki ke mobali wana aza yaya na nga ndenge ye akosaki na poto akosi mobali wana ya poto ke mobali aza yaya na ye et après mobali ayebisi si c'est comme ça nga na otindelo mbongo oluka ndako comme ça nga nakoya nakuta na ndako na nga ndeko na nga nde aza wana aza témoin soki aza akotia ntembe abimisa telefone na ye wana eza bamakambo nyonso basololaka na mobali na ye nga nayebisi okosala bongo tabisi no igeti nga nazolonga na ndako soki mpe yo kolinga ndenge yo okotelaka ozaka likambo keka kokotelaka soki mpe bolingani bolingana soki mpe okozwa ye zwa ye kasi merci mama igeti kasi yo osedaki déjà ti en tant que grande sœur atale ka yebiso bongo yo kosana ko ngaye on va nini moni azana mona mke na ko changer
nga bana wa mfiyenga te etali yo te. Eh bien, maman yo négligé libala nga pe na ok na tikango. Bon, to se calmer muke. To se calmer. Papa grâce. Nabi ko sa mobile. Peu n'importe ma omno surtout les kani na kati ya relation ayo. Bande ronyo surtout mi balé. Nga na roloba na yo na langage ya ba Kristo. Nabi ko au-delà de tout bolingo ezali. Olobi o muto kabolo na igetsa zate muto sala po boete biso pe to kabola kabatu te yo moko ozwa conscience ya réflexion o fanda oyeba ke est-ce que décision ono ngana zwa siko eza malamu to eza mabe mama igetso kolimbisanga na partager à vie na bino mibalete na genre nini parce que na yebi ke obozo sala eza lisumu je le défends pas. Mais bibliquement parlant, dans le livre Lévitique 18, soko bando kita, aurora ndenge nzamba za ko interdit, okoki jamais kobima na mobali ya ndeko na yo, ni papa na yo, ni maman na yo, ni mwasi ya ndeko na yo, c'est interdit. Bible souki s'appelle na souki eza abomination. Abomination ngi koloba botutu. Wana na kino na ndenge ya ba Kristo. Et tant que mon qu'on a quatre lisanga ba Christo, na regoye bisayo teke joyeux kaka. Si seulement 6, par exemple, na ba cousine propre te. Zonga réfléchir, ne na lo banayo, ya pende na lo bana mama iketi. Bolingo ko ekozala, peu n'importe, mais bazwa ka mobali ya ndeko te. Bolimbisa na kina bilomo. Papa zo papi musharo pa musana. Parce que na moni ozotoka moi mingi. Maman, s'il vous plaît. Bazwaka te. Wana, ezali lokola Biblia. Ezotalisa biso mako. Ezopekisa biso. Parce que na mboka nyonso bisika nyonso loi ezalaka. Hein? Po batu batambola malamu. Soko oza mo Kristo, nzamba tieli loi wana. Okoki kozwa mwasi ya ndeko na te. Eza abomination. N'a qu'un deuxième volet sur le plan physique. Ce qui va parents na bango mi balé pour au moins na tata moi si o ya noko yende moi na tata moi si moi na noko ce qui noko ce qui maman na ebi pété mais o kaka tata moi si yo benga papa bango noko yo benga maman bino tata moi si bongo ti alors baza ba famille eza famille ya bato na nzimite maman aboti to papa aboti ba maman na bino oyo e comme ba ona matoyi na ndenge olobike bolingi bo balana zemi pese koti bozonga na famille zwa oza papa oza responsable affronter réalité na famille parce que ngape na conseiller papa na muto atinda kiye papa na ye aza conseil papa na muto yetse keke mbala na zo mengtete po bozwa na mobala za na ngo euti na maboko na bango papa bango muto atindi nde naza boye mama na moni pona nga na moni eloko ko kabola nga na mobile na ngeza te tiliwa il s'agit muto akufa akokufa ende ko bala papa na yo il s'agit muto akufa akokufa s'il vous plaît petite sœur malembe maintenant bokeni na famille parce que eza bandeko mibale papa na ye na mama na papa para na bango mibale bazali s'il vous plaît nazoteyo na kati ya sagesse d'accord ozwa po omoni makambo so okeni nango likolo mutu moko kofa nayebi yo parce que eza makambo ekotaka rankine ya libela rankine ekolongwa na bana ekomi na bapara ekoti na bandeko bogere makambo na kati ya sagesse lokola paza na zemi yo mpe na kote na oza mpe na mikolo baza baresponsable mpe n'importe bayoka ye mosu masolo na ona igeti na ye likolo zwa batabwane ya famille vandisa bango sola na bango lokola bozo prépare bokende so libala na bino
beaucoup talana na bato avant bossa la geste à dot bapaka baso nazongi epai ya mama c'est vrai oyo kosenga oza besoin mobali na yo mais mobali aza déterminé alingi te. Pourquoi? Parce que avant nanu kutu getsa ya yo posala makambo oyo osalaki oyo ya supportaki yo oyo nyonso oyo atangi bainsanité nyonso oyo bandenge osala ndako basuyaka ndako ya libala te lit conjugal ezalaka suye te bakotaka troisième personne te troisième personne ezalaka mobali te ezalaka mwasi mosusu te mobali mosusu te troisième problème eza mpe bacomportement troisième personne eza makambo ebele so obandi bacomportement mabe obandi teti eza troisième personne bozokotisa ntango obandi kosoma makambo na oyo ya ndako obandi koke kopesa bacamarade bacousine banini okotisa troisième personne soki ye mobali kuta aza na maîtrise ya osupporte makambo wani yo te yo bando osala yango na propre intérêt na yo parce que oyebaki ke ozali na bamibali no place ozokende. Ce qui est passé est passé. Ozana na posa mobali na oposala ye osali boye soki alingi te bolingo baforcaka yango te. Ozana omwana moke tu es encore trop jeune nzambe wana soki obondeli ye sincèrement ovandi kimia aopesa mobali kolinga koya kozonga na banzela oyo te po lobi mpe ekomelo problème siposo kasi ya ndimi yo eke igeta aza na ete na tie no entre parenthèses ya yo ozongela yo ozoyeba makambo nyonso ya cité awa osala ebo oyebi kokobika yango d'une manière d'une autre na ndako ya libala. Faut faire très attention. Na okonseiller yo bongisa nanu etamboli na yo avant s'engager na kati ya relation zwa nanu décision ya vie na yo kande naza mwasi na senge na libala mibali awa eza na tina te mokolinga mobali pona intérêt eza na tina te bongisa nanu yo mwasi ezaleli na yo bongisa lolenge no kotambola bongisa marche na yo ozoluka libala oza na Jean oza na Pierre oza na Thomas oza na soki Iscarote donc yo oza na Moïse oza na 12 apôtres ya Jésus mibali na yo omoni 12 apôtres nyonso wana ba Jean ba Marc ba Luc yo mibali na bi non nzamba apesaka mutu eloko soki akuti ye moko apesi pe apeso ya malonga mais ozozwa nameka na koto na simba koto te bato mokili baloba mbwa azalaka na makolo minei mbwa makolo minei malanda nzela moko mais biso siko makolo mibale tozala ngo tolingi banzela ebele poani yo kosalela nzambe te okotika na mama mibali te na nsima na ovandi na osalela nzambe eswa yo ngai yo navandi 6 ans naza na relation te est-ce que nazokufa basentiment ngo ezomata moko na vie soko ovandi otie nanu pa otali nanu vi na nsima orefléchir d'accord maman yo oza makambo ebele efo na sola na yo kobriske ye te bozonga na famille d'accord bozonga na famille lokwa yo lobi aza azemi na yo lobi ke bokobalana mais nga na lobi na yo makambo ozosala na lisanga ya bakristo eza abomination ke balobi ozo ba conséquence moko ekomelo plus tard na makambo oyo nzamba azopekisa basala te yeba ke vite otambola ba permission il y a des permis il s'agit à ça la famille na biso mibale so ki nzamba azopesa interdiction bo insister te wana na kemino na langage spirituel mais na langage physique boza bato mais na lobi nde yo ndo za monteur parce que yo ndo kozwa décision ya oui ou bien ya non na lobi te ke ozongela ye tozongela te na lobi te ke bokabwana ye te bozala na ye mais na lobi oza monteur vie na oti encore trop jeune il y a encore une avenir liboso na yo kolinga te lobi obika na ba problème moko boye après 15 ans 20 ans 5 ans
okuta suna makam koleka oyo. Prends temps de réfléchir. So oza musala ba papa na ya ba molimo sola na bango. D'accord? Je pense que c'est ça. OK, ouais. Mon bal a joué so bazo te ya na lycée ici. À comprendre. Avant na kimia. Maman Marthe aussi ici. Mais yaya lobi soki ozongele to pesa mbongo na ye. Mbongo na pesa ye. Ozala ba preuve ya mbongo ngoyo pesa ye. Mama taka pesa nga ba mbongo to delaki. Be preuve nyoza na. Kasi on a lobi te yo makambo mbongo kokota te po yoza okota Nazana droit kokota ote yaya. Tous a rappel logique c'est. Na boya monte. Siko yo pe kolinga te loko osalelaki okanga ye kaka te. Soko osalelaki eza bolingo osalelaki elekeleki. Soko salinga après c'est Sozaki mayele okai kokende te. Pourquoi pas non na ba mbongo na yo okomisa ngana ndenge bino olinga mibali. Ozaki na ba mbongo komisa ngana ndenge olinga mibali. Quand ya ozongiselo combien po. Komisa nga bongo to. Aliaki, amelaki, alataki ba pantalon soupese kufi. Mbongo na ozongisela. Mbongo wana balilaki yo yango. Apeso nyonso aza na ngazo ntino. Balilaki yo yango. Oui. Na mbongo pesa ote. Voilà, merci beaucoup. Je pense que soto vandiawa to rozwa ba débat ebele na pesio conseil maman na kata makambo même yo moko uzala sage. C'est pas seulement pour na papa. Na yo pe foza sage. Keba na mambo keba. Tozo tala na bilongi même tema to yebi attention. Tu risques de perdre ta vie. Attention. Zemi wana za lazemi. Oh bon yo zemi na ye ya yo ya. Maman pour makambo zo ba déjà ça la maman ongo lo belanga papa abino bano longo so bazemi. Papa na yazo pesa ko bakisi kende ko longola ka zemi. Papa na utiliser na butu mobali na butu alinga mwasi abota te. Okende pa mobali na ngai te. Papa na mobile no ya buto utiliser baby sa vie na yo. Mwasi mobemba ozo ka bazemi okenda la kisakata na bima pesa ko kisi po olongola. Omoninga na olongola te na mobile nanga. Na kobota. Eloko moko te ko salema. Eloko moko te mwasi mabe. Mwasi anda motuli. Yango nga na bateli yango. Mwasi mabe. Ah, Seigneur Jésus, il y a des choses. D'accord, je pense que Maramoussou, c'est Sengara. Amsou, vous jouez qu'affrontement, on a pu quitter. Sengara peut-être bon le banabon pour vous se déchaîner. Pour que le thème à Bino, les Ayakosi, Kolama, les Ala et Kangami. Je pense que j'ai beaucoup donné des conseils. On a pu sur conseil, on a pu sur conseil. Bon, que nous on a quatre sagesse. Et puis, papa, il faut beaucoup prier aussi avant et qu'on s'engage dans ma inquiétude. Maman Iguet, tu peux m'agazer, mais il faut beaucoup prier aussi avant vous ça la union la bino et puis besoin à colonna bino. Je pense que baoza na mamba oye bisabino. Merci beaucoup. Banderono so bolanda biso. Merci. Je pense que makambo ezolera na vie na biso lelo ndeko mwasi mwasa randumba te. Tango zungi mobali mo ningo façonné vanda. Ezate que le roi yo zo en charge nda komi le roi la mbwa na yo a komi le roi la boy na yo a komi le roi kisengi po yo za na mbongo allez tu te permets à faire nyonso ozo sala nyonso parce que otinda ya koti na cuisine ya lamba biloko yo bimi na yo tikele bana da akomi boy na yo pena na ndako donc ata respect à mobali yango yo mo muto lingaki yo mo ko olingi o façonner mais ce que et comme il a côté à respect wana nde sili wana nde soumission ekenda ekati page wana bible bakata yango non donc olingi mobali obi ke osupporter vana na ye zala mwasi na ndako biso mpe batoto olinga obeta masolo na biso na n'importe qui faut ozala na kati ya discrétion eza très important yo ozanga secret boye ndeni munoko no ekangama te poani bakozwa mobali bakozwa obana bakobotolo bozwi bakodevie o vie bakodevie o vision
parce que monoko no ekangama kati noro ekangama pona bandeko pe ya basi so imndiko aza ndeko na yo kotala mobala ndeko te c'est pas bon so basali yo bongo yo po sepela te peu importe la situation je pense que soy Christ azongi te donc kutana papa merci beaucoup merci à madame merci nzamba pampola biso au revoir. Juleric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amneni. T'as la trône ya ba marié. Pas table ya boui. Oh, t'as la ma verre na biso. Verre à champagne, ezali. Verre ya vin, ezali. Verre ya maï, ezali. Et pas la biso. Papé ça un champagne na verre à maï. Parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert. Bateau balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juleric House. En tout cas, bateau ya ki, ba mariage na biso to. Je tiens pas. Parce que tout ça merci Juleric House. Hey, alors là, Juleric House. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais ce qui moi si tout mon bas ezobota te ndi yango kotala ke boka bwana eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yo tosengeli kote nini